IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Bâtir sur le plan spirituel et si bakangaï. L'ignorance n'est pas l'innocence et l'ignorance n'est pas une excuse. La découverte est nécessaire pour que la récupération ait lieu. Oui, nabako sambela, mais nabako yebate nini batia na maboko na. Na 2006, nazwa ki résolution na ken étranger. Moko ba parents nga bisinga OK wapi Milton. Na bisinga zo ken étranger. Abisinga moni yo soki OK étranger okozonga maboko pamba. Bon, nga na balança ki maloba ina revers ya mena bi wa volcan. Nazana mbongo na nga na ke étranger na ko luka ko bandeko yo so ba lukaka. Yaya na chaki tembe na ke libanda mboka na bossé pendant 8 mois. Na ekozunga a même réduit maboko pamba. Na moni ngo za normal. Après quelques temps je suis étranger. Na kosala 2 ans. Na bundi. Na ekozunga susu na coupe na mboka maboko pamba. Na koti prière na komotu na nzambe. Maboko nanga ekenda wapi? Nani akanga maboko nanga? Misala maboko. Bible lobi, je bénirai l'œuvre de tes mains. Et sengeli misala maboko nanga pambwama. Et sengeli biloko malamu nazo simbe umela. Et sengeli stabilité za maboko nanga. Na bandi ko bonde l'ensemble. Na bandi ko bonde l'ensemble. Maboko nanga bakenda nango wapi? Nani avandela? Nana kangango? Nana simbango? Chemin faisant, pendant que nazo bonde l'ensemble, nzambe ko révéler nga nzokande sur le plan spirituel. Parents nanga wana azalaki na ba nguya mabe akatanga maboko. Ozomona mutazo tambola. Mais maboko ambongo si balongola. Maboko ba connexion bien si balongola. Maboko alibala si balongola. Maboko stabilité pe akima si balongola. Maboko santé ba si balongola. Ya mutakomi ko bunda. Ya na bane ko bunda makasi. Omuna via moto ezo tourner lokola escargot lenteur. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur. C'est votre émission Carnet des adorateurs, présentée par votre humble serviteur, le révérend prophète Milton Kasanga Maclure. Nalingi binoming, nalingaka binoming. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous garde, que l'Éternel tourne son regard vers vous et qui vous apporte la paix. Nalingi avant to banda émission nabiso to banda liboso kokumi sans âme to bonde la liboso pour na remercier mon ensemble. Prions. Éternel Dieu fort et puissant, to benga kayo mpaka na mikolo. Na benga kayo le monument perpétuel impérissable. Na benga kayo restaurateur de chemin. Na benga kayo réparateur de brèches. Osa ancien de jour. Na benga kayo l'intendant de la victoire. Ou melanzambe na kati na bombo na biso na bondeli po na bodité ape boditrice nyonso bazolo na biso bisika nyonso bazali tika ete esprit na yo l'esprit de Dieu vivant et que ne ko kabela bango témoignage et pesa bango biloko bazolu le pa bato mosusu na kombo na Yesu o azali Seigneur pe pourvoyeur ya bato nyonso batia kelika epa na ye ya nzambe tolobi amen. Merci. Alors, lelo na ye molimo na nzamba pesinga thématique oyo to partager na biso. Thème yango ezali le pouvoir de Dieu sur nos mains. Oyebi tangu nzamba kelaki moto nyonso atiaki na kati ya moto eza mystique pe mystérieux ko bana suki. Est-ce que oyebaka to na suki mibale ya mosuni pe ya molimo suki. Spirituellement bako kata mutu suki représente la gloire ya mutu.
Ya omoni tango bakataka Samson suki bakataki gloire na ye. Miso tozanga mibale ya mosuni pe ya molimo. Matoi ndenge moko, zolo ndenge moko. Ezana batu musu bana sexe mibale ya mosuni pe ya molimo. Yango ba monaka na bandoto bazo sa couple na basi na ba esprit incube pe na ba esprit succube. Tant ya kolobelango to koloba mokolo mosusu. Makolo ezaka pe mibale. Nzamba yebisi Josué, partout où tu fouleras, te plantes de pied et qu'on peut s'améliorer. Est-ce que ça pied? En réalité, dans l'or, c'est l'esprit. On a payé mon colomosus, tu développer mystère à ma colo. Mais l'élo, to lingi, to tala, mystère, ma bombe ami, oyo ezalaka na beaucoup. C'est quoi d'abord le main? Par définition, eza organe ya tact, eza pe organe ya préhension. Soko lingo simba, ezalaka na beaucoup. Soko lingo poser signature, ezalaka na beaucoup. Soko lingo lia, ezalaka na beaucoup. Soko lingo yamba, ezalaka na beaucoup. Soko lingo kanga, ezalaka na beaucoup. Soko late lamba, ezalaka na beaucoup. Soko lingo travailler, ezalaka. Soko même po bali, okomon alliance bako tcha wapi na maboko. Le main symbolise la force. Au monde rozana, ceux qui n'a bundiso siko, hein? On se défend na maboko. Parce que konzo ya mutu ezaka maboko. Na maboko. Na maboko ne influence pe ezalaka. Honneur ya mutu ezaka maboko. Ceux qui ozana mbongo ebele tambo ma perisaka écoutez moi j'ai l'argent mais ça c'est ma voiture écoutez voilà. Hein, parce que le lendo ya mutu ezaka maboko. Yango monguna abundisaka maboko ya batu. Alingaka te biloko malamu eumela na maboko na yo. So aujourd'hui relation bien, au moins relation eumela ekei. Aujourd'hui connexion bien, connexion eumela ekei. Aujourd'hui moi libala kitoko eumela bokabwani. Pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, yo esi ba persa yo, esi ba tobolo maboko. Le lot toko sala auto bengi la délivrance de main percée. Yamaboko ba saka. Yamaboko ba loka. Yamaboko ba kanga. Bible lobi si votre main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette ça loin de toi. Donc maboko ya mutu et comme occasion de chute à mutu. Aujourd'hui mutazo travailler le col l'éléphant, mazoda le col la fourmi. Ben fort rebelle. Résultat mouké. Moutakondi a commis candidat à l'école des soucis. A commis candidat à l'école, il y a pas de problème. Makambezo simbate. Nzo kanda zo yé bate sur le plan spirituel. Et si bakangaï. L'ignorance n'est pas l'innocence. Et l'ignorance n'est pas une excuse. La découverte est nécessaire pour que la récupération ait lieu. Oebi, nabako sambela. Mais nabako yebate nini batia na maboko nanga. Na 2006, nazwa ki résolution na ken d'étranger. Moko ba parents nanga ebisinga OK wapi Milton. Na ebisinga zo ken d'étranger. Abisinga moni yo soki OK étranger okozonga maboko pamba. Bon, nga na balança ki maloba na revers ya mena bi wa fulkan. Nazana mbongo nanga na ke étranger. Na ko luka ko la bande ko nyoso ba lukaka yaya na chaki tembe na keli banda mboka na bossé pendant 8 mois na ekozunga a me réduit maboko pamba na moni ngo za normal. Après quelque temps dans un suis étranger na ko sala 2 ans na bundi na ekozunga susu na mboka maboko pamba. Na koti prière, na komo tu nanzam. Maboko nanga ekenda wapi. Nani akanga maboko nanga. Misala maboko. Bible lobi, je bénirai l'œuvre de tes mains. Et sengeli misala maboko nanga pambwama. Et sengeli biloko malamu nazo sime umela. Et sengeli stabilité za na maboko nanga. Na bandi ko bon de l'ensemble. Na bandi ko bon de l'ensemble. Maboko nanga bakenda nango wapi. Nani avandela yango.
nana kangango, nana simbango. Chemin faisant, pendant que nazo bon de la nzambe, nzambe ko révéler nga, nzo kande sur le plan spirituel, parents nanga wana, azalaki na ba nguya mabe, akatanga maboko. Ozomona mutazo tambola. Mais maboko ambongo si balongola. Maboko ba connexion bien si balongola. Maboko alibala si balongola. Maboko stabilité pe akimi si balongola. Maboko santé ba si balongola. Ya mutakomi ko bunda. Ya na bane ko bunda makasi. Omuna via moto ezo tourner lokola escargot, lenteur, blocage, limitation. Nzokande na molimo esi balongola ka maboko wana. Ya maboko na lipambo lekenda wapi. Pona nini yo sala ka batu bolam, mais batu bazongisa toujours mabe. Pona nini osaka ben fort rebelle, résultat za muke. C'est parce que au continue na mozindote. Bible bien invoque moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Ezana makamo nzamba zo la kisayo, même na bandoto na yo, ezotal c'est que tu es embrigadé. Ezotal c'est que nguya moko boye, eza likola bomo na yo. Ngana yeba kite, na bakote apeli lo banzam, na zo bonde la pona batu bazo témoigner, menga moko ezala qui passe na expérimenter bolamu yanzam parce que nazala qui dans la captivité. Il est impossible de vaincre le diable si vous êtes encore esclave du diable et que vous ignorez. Et ça passe. Et ça va battre bazo sambela, bazo kende l'église, bazo tchaba maboko, bazo salabe fort, mais bazo mona be fort on ezo simbate. Aleka maintes fois na ba délivrance, mais changement exacté na situation na. C'est parce que mi yebite yaya, faut luko yeba. Nani akanga maboko na. Na Marc 3, Jésus a côté na synagogue, a moni mwana mobali moko maboko ne ba kausa. Obi sana ba tebele maboko na bango spirituellement isa ko kauka. Loko la spiritualité ne dirigeaka le physique, yango zo mona moto pour expérimenter bola monzambe et kozala te. Akobunda, akomipesa, akosala bolam, mais bolam wana eko matate, ba retomber nango eko zalate parce que maboko ne bakani. Israël bitumba makasta ba Philistin. Bana Israël ba réclamer Moïse, babi Moïse, bonde la tata, après sa biso victoire. Bibi Moïse a mati na ngomba, a tomboli maboko, abandi ko bonde lanza, le Dieu d'Israël. Nazo senga intervention na yo, ekita sikoyo. Maboko nyonso bango nanga ekoisama maboko à Israël et mata pendant qu'azobon de Bible dit lorsque Moïse éleva ses mains Israël était le plus fort. Moïse donc la moto maboko elembi ai akiti maboko pendant que maboko ne elembi Bible lobi ba Malek ba komaki le plus fort. Omoni nguya maboko donc Moïse azaki na nguya na maboko na ye soka tomboli maboko fo nzamba pese yano yo koma otombola ka maboko yano ezate pona nini c'est parce que spirituellement makamisa mabe Bible bi Aaron a eu ba ye ko soutenir yaya tozana besoin ba soutien to besoin soutien ko lo bateke nga na za pasteur na leki ba pasteur nyos non omoni oyo za na ngote nga na za na ngo o nga na za ngo pour ça na ngo. C'est ce qu'on appelle l'unité dans la diversité. Le Saint-Esprit dans le monde, c'est Dieu dans sa diversité. Ce qu'on prend une finga moninga. Aaron a eu ba finga ki Moïse te ke miyo san ndegeni. Osamwana mobali ndegeni. Ndeni maboko ne lembi. Mais par contre, ba ko soutenir. Et tout se soutenir. En fait que église est à la macasse. Tout se soutenir. Enfin que to bika nguya ya réveil. Ozomu na réveil zo kita parce que moto na koina ngai yesu alobaki nanga. Yesu Bible lobi que église est accord. Nzoto ezaka ba partie ebele. Makolo
Et quand ça m'a tout est important. Na c'est qui ça? Mon comme sous hein. Li boumuna munoko baswani. Baswani fort. Et puis ça li boumuna makolo baswani. Na maboko autant pour moi. Maboko azo sa munoko. Yo munoko o sala ke lokote. O lobaka mingi. Nga maboko na ke no lukolo mbongo. Yo ya kolia. À partir de lo yo munoko o kolia souté parce que na ko sala souté. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, maboko ezo salaté, munoko ezo continuer toujours koloba. Mais maboko est comme kolemba. Ndé passe maboko ko comprendre tant où yango et travaka monoko ele yango peut ça yango payer ma casse. Nini bachine maboko na yo. Alliance nini o ezo réclamer yo. Ezana batebele nzambe côté sans que maboko na bango esabu. O muna moto makambo ezo sala compliqué. Makambo ezo simbate. Banyongwe pai. Oppression. Kimi azana ngote. Batake maboko ne kinda wapi. Maboko ezaka symbole d'autorité pe ya puissance. Na maboko nde to renyaka. Na maboko nde to kanka. Na maboko nde to yambaka. Na maboko nde to simbaka. Nana simba oyo yozoluka. Le pouvoir de Dieu sur nos mains. Voilà pourquoi na lingi to bonde na yo sikoyo. Bitumba nyonso. Oye landaka ba parents na yo na nzela maboko. Oye traverser, oye zolanda yo. Kaka ndenge tozo bonde la awa. Pouvoir wana eza kotika yo. Hallelujah. Pouvoir wana eza kokwesama. Ba alliance wana oyo ba sala o ba tika lokola nyongo avant, pendant et après ta naissance. Oyo zo réclamer yo lelo likamo nyonso ezaka ne bandil pe suka. Boni boni yo ko continuer toujours na bitumba bitumba. Na peso ba symptôme ndeni ko yeba ke maboko no bakangi yango na molimo. Okolota ndoto okomona bazolando mbangu. Ozokima toujours mbangu. Be bazo beto masasi na kati ya bandoto. Aiza mabe makasi. Normalement faut moi na nzamba landa. Moi na nzamba kanga. Faut moi na nzamba botola. Bible bina pesi bino bokonsi. Likolo mili mabe. Likolo ba poursuivant entêté. Et ça milimo oye landa kabiso ni ko tika biso te. Babe on ba poursuivant entêté. Baza têtu. Siko et sengeli onction. Il y a tétitesse. Bakuta nango. Pour ba lâcher en prise dango. Voilà pourquoi na lingina bonde na yo yaya. Soko kangi monoko kangi lipambo na yo. Soko fongoli monoko fongoli pamboli. La bonde na yo nzamba telema. Leo to so bonde pour maboko. Nguye kaka maboko abatu. Misala maboko. Misala maboko ne kenda api. Yo nzamba laksa ko makambo ebele na ndoto. Mais ekokisa makate. Oyiba na Israël be ba kufa. Bazaka la promesse. Ma promesse wana ekokisa mapona bango ti. Pourquoi? Parce que spirituellement ils étaient embrigadés. Esprit à Égypte. Au comment ressemble là? Est-ce que c'est la délivrance? Il y a esprit du monde. Parce que la délivrance c'est pas démon. Bon délivrance c'est chair. Il y a esprit du monde. Il y a vieil homme. Au moins ma cambo ils ont 5 bateaux ba maîtriser ango, hein? Le délivrance c'est comme le coup nzembo. Délivrance la délivrance non, lukoye ko là d'abord. Ce qui na yebi o na yebi parce que na ndimaki ko vanda na se ya makolo. Ya moto ayebaki makambo. Ya moto ayebaki ange o. Parce que don ezaka ange. Celui reçoit l'onction de ceci ou de cela. Reçoit l'ange de la prospérité, reçoit l'ange de la délivrance. Na cause na bonde li pona yo. Ozala mosika ozala pembeni. Oko expérimenter. Voilà pourquoi na limite c'est la prière na yo. Après na ko bonde la pona yo. Oko mwa loboko na nzambe. Ko simba yo bisiko ozali. Tozo bonde la. Loba éternel Dieu fort et puissant. Na eko invoquer yo. Na tango oyo. Na beli nguya na yo. Eko kata. Ba chaîne nyonso. Il y a réclamation. Oyo ekanga maboko nanga. Avant, pendant et après ma naissance. Influence nyonso à ténèbres. Fardeau nyonso. Oyo ba tiena maboko nanga. Lelo. Tango nazo prier. Tango nazo beta maboko. Ba singa wana. Ba chaîne wana. Fardeau wana. Ezo panzana. Ezo kufa.
ezobeba. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Yonguya nyonso, mi pepe nyonso mabe. Oye la rambangu na zamba, na mai, na ba cimetière, na coin, na recoin, na espace aérien, na mazaote, na pléiade. Yo force nyonso mabe. Oye za ko filmer bo munanga. Oye zobo munanga en otage. Lelo na nguya makia na Yesu Masia, na volonté na ngamoko Milton. Tant na zo tombo maboko, bitumba nyonso tombo maki na bomo nanga. Ezo kufa, ezo beba, ezo panzana, sikoyo au nom de Jésus-Christ. Yongu ya nyonso. Ya ba alliance. Ba alliance maléfique cachée. Ba loi, ba serment, sacerdoce nyonso kindoki. Oyo ba tonga na village. Oyo ba tonga na mboka nanga. Na mboka papa pe mama nanga. Bisike ezo réclamenga. Na yeba te. Na tini mouange dans zambe. Mouange ya délivrance. Akele ko bimisa. Maboko nanga ya stabilité. Maboko nanga ya ministère. Maboko nanga ya nguya. Maboko nanga ya bikama. Oyo kufaki na maboko nanga. Et c'est quoi? Mabulu nyonso batira maboko nanga. Bokauki nyonso batira maboko nanga. Lelo. Ezo libérenga. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Yanzambe tolobi. Amen. Betana Yesu maboko bisigo zali. Il est merveilleux. Avant d'abonder pour nayo en direct. Nazo peso numéro. Vous avez un problème, on a une situation, il y a un bateau qui est dans mes approfondis. Il y a un bateau qui est dans mes joie numéro d'abord à téléphone. 00243. 00243. Nabi 00243. 85 88 18 053. 85 88 18 053. Waneza numéro ils appellent en WhatsApp na 4 Jean Mibali 00243 na Congo 00243 82 560 22 00 82 560 22 00. Ils appellent en WhatsApp. Ils appellent numéro nanga benganga atoza musika na continue to ça travail. Et c'est pas ça l'occulte, hein? C'est pas ça l'occulte vino éducation de moroté. Voilà pourquoi aux chance, aux grâce yako yo kabiso benga biso na numéro wana toko ça travail à pembe comme musika. Au comprendre comment mange dans zambe à tout chaque abat. Pe na ça abat l'église, ceux qui ça travail no moni changement te ko benga souti. Bisika nzamba yaka jamais bakuta na nzamba mutatika ndenge moko. Voilà, et c'est là qui votre humble serviteur le prophète Milton Kasanga Maclear. Il y a église mission camp du Saint-Esprit source de vie kalamingite na kanisi makambo ekozala makasi parce que molimo na nzambe azo sala makambo minene ba témoignage ya makasi. Voilà pourquoi na yaka na partager na bino lisakoli tika ete tata na lola apambola bino na sakoli pe na lakeli bino bolam yo nzambe pe ya batu malédiction ya impossibilité mo na bino souté fardeau maléfique nyonso batina maboko na yo kaka ndengo otombo loboko tika ete makamune tombwama dans le nom suprême de Jésus-Christ tolobi amen. Gloire que l'Éternel vous bénisse. Ciao. IHP Média, la chaîne qui vous édifie.